Esengo etondaka na mitema na biso tango toyaka na bandako na bino pona kosola na bino na magazine chrétien en lingala ya moko na lelo 3 mai 2023 tika ete kimia ingela na mabota na bino. Révérend Albert Ntumba ya église de Mangembo Lyon abengisi bana ya ville ya Lyon pe ya mboka France mobimba na milulu minene fils de l'homme prophétise batei bazali mibale prophétesse Bijou Mitonga Nikuba ya Mangembo RDC Kinshasa na révérend Albert Ntumba Mangembo Lyon na boye milulu ekobanda vendredi 19 mai pe kusila dimanche 21 mai ndeko yo bengami kuna na mboka ya France kozanga te tina na yango nzambe ya kolobela yo pe akosala yo bolamu mingi. Tozonga na RDC na Kinshasa na commune ya Bandalungwa wapi révérend Espérance Mbakadi na église ya Mangembo mobimba babongisi milolo minene ya Académie du surnaturel na tina na yango pasteur Elvis Ngachi ye alobi boye na micro ya Rachel Mavitidi Tolanda. Quand ça vient au plus profond de vous, pendant cette académie, n'importe qui d'entre nous peut sortir de n'importe quelle misère. Révérend Espérance Mbakadi na église de Mangembo Bandalungwa babongisi milulu minene na kombo ya Académie du surnaturel. Natina na yango milulu ekobanda mokolo ya mardi 9 kino mokolo ya dimanche 21 mai 2023. Eza na ba session mibale ya tongo pe ya pokwa. Kasi tokozala wana na kokila pe kobondela. Pasteur Elvis Ngachi ya centre évangélique Mont Garizim alobi na tina na yango. Banda to banda classe na maternelle ti toke na ba université comment on les sciences naturelles. Donc mutu na biso emesani na oyo nyonso eza naturel. C'est normal. Si il faut que au-delà ya naturel eza na obabengi surnaturel. Si pour que oye bayango bien il faut y en académie. Comment na koyoka biloko spirituel eza normal pour une personne spirituelle parce que quand on est d'esprit on appartient à un monde qui s'appelle le monde spirituel. De la même manière, nous voyons avec les yeux physiques le monde physique. De cette même manière, nous devons voir le monde spirituel avec les yeux spirituels. Muto yo akanisi qui a botaman esprit et qui a comme monate biloko oyo isa ya molimo, c'est-à-dire au-delà ya bon moto, c'est-à-dire ça na problème. Côté nyonso okozala, ozana moyen ya koya na Mangembo na Bandal, ozala na Kinsuka, ozala na Kisenso, ozala na Changu, ozala na Moamba. Peu importe côté oza, en tout cas, si oza na makolo, pe omilingaka mingi, olingaka makamba molimo, tala ekola malamu. J'invite tout le monde à l'Académie du surnaturel. Laissez-moi nous dire que de tout le temps nous avons vécu, si quelqu'un a 40 ans, c'est 40 ans qu'il a appris des sciences naturelles. La chimie, la biologie, la physique, toutes ces sciences-là sont des sciences naturelles. Et le naturel, des fois, nous limite, nous rend incapables, ça saturer notre mental, ça nous rend incapables de comprendre qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a ce que nous ne voyons pas qui existe. Ndekonanga nzambe balukaka ye na boye église ya Mangembo Bandalungwa était na disposition na biso poso mibale ya mabondeli na tina ete ba problème na biso izo ba solution. Adresse ezase moko avenue Bula numéro 1 bis commune ya Bandalungwa boye malamu na kombo na Yesu. Église ya Mangembo Mimosa na mama Huguette Luyeye babongisaki excursion pona ba mama nyonso na Picasso Beach na commune ya Nsele. Na tina na yango Patrick Madeka elongo na Stéphanie Magolu bango bazalaki kuna tolanda nini bango balobi. Église de Mangembo Mimosa na département na yango ya ba femme bango pe lokola babongisa ki sorti munene pona ba mama nyonso kasi sorti yango esalemaki na site Picasso Beach na commune ya Nsele na boye excursion yango ezalaki kitoko makasi parce que kuna bazalaki na ba partage d'expérience mabina pe makambo mosusu o esalamaki kuna kasi ba mama nyonso o bazalaki kuna bango balobi boye mokile pesa biso ka mois de mars mais Yesu apesa biso mikolo nyonso ba mois nyonso banda janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est pour les mamans.
Yesu apesa biso. Yango ne tozo ki tente na mois de mars, yango tolobaki ekosila boete. To nzamba permettre apesa biso opportunité ce mois d'avril le 29 to ya koinzoi. Yango zo mona biso to yaki pe to yaki ka kosakana te. On est aussi venu apprendre. Baye kusibiso ndeni ni okotia mafuta mbila na yo na mulangi ya 1 litre et demi na 5 litres na 2 litres na mulangi ya 1 litre demi litre pe obandiko pesa katina batu pe okomona pe ozu na yo vie. En tout cas, toyaki pe ko sepela. Na koya na biso to bato yoki na ba partage d'expérience, ba conseil ya o etali ki bo mwasi ke vandeli ya yo mwasi na sima na yango to sali mo sport na sima ya sport to koti ko nager to koti ko bina to koti ko lia ba jeune ndenge na ndenge to sali ya en tout cas to tie penza provision auto nager tellement que moi elekaki makasi. Non seulement quand moi elekaki makasi nazaki wana posa na kota mai nzoto mopimba na nager. Donc eza eloko ebanda vraiment ko manquer ngai. E makaka ba mama ebele. Yango moi maman nde ba yele lo bazo boya tisiko ero ba mama msu 17h. De 10h à 17h ba mama bazaka na kata mai. Po eloko oyo ezanga kabiso ya ngwana. Tosaka na bitu wana te atu moment to bimaka ko soma mpepe ko sukola to mesaka na mama ya douche wana amsusu mama ya cantine otoka na kopo mesiko omidindisi yoko banda mututi makolo na mai kosakana en famille ezalaka malamu mingi ezape lisumu te pona tina na biso bana na nzambe pamba te Bible elobi na biso ete to se réjouit dans le Seigneur. Rendez-vous ezali susu na mbula oyo ezali koya. Ebongo na ngambo ya Mangembo Bandalungwa kuna pe excursion esalemaki na département ya Counseling kasi bandeko bakendaki kuna na Inkabiche totikali kaka na commune ya Nsele bango balobi boye na micro ya Patrick Madeka pe na ndeko Francis Matondo. Église de Mangembo Bandalungwa na département na yango ya Counseling bazalaki na excursion munene oyo esalemaki pona ba couple marié, ba couple fiancé ainsi que na bandeko nyonso bilenge oyo basi bakola. Na boye ezalaki ko sokola na mai mabina pe ba conseil oyo epesamaki pona bandeko nyonso mais surtout pe bandeko misusu batambolaki basalaki randonnée na kati ya mai. Kasi bandeko nyonso oyo bazalaki kuna bango balobi boye. En tout cas vraiment to pesi nzambe merci. Parce que tout le monde, c'était vraiment une journée réussie. Premièrement, les gens ont répondu favorablement, positivement. Et puis, deuxièmement, tout le monde pense ça qui m'a d'ordre, que les gens se détendent, se déstressent. Se détendre, sali, jeu. En commençant par manger, on a bien mangé. Tout ça, qui acte des 42, il y avait la communion fraternelle. En tout cas, Moutazengi a collé à Zate. Et puis on s'est amusé, to seki, même voir même na kutani kutuna couple mokalobi et maman. Tika batika la kosukola bana wana bango moko batika la koso bango en charge to lembi routine wana to lembi yango lelo penda to bossa na makambo wana. On a oublié vraiment tous les bruits auto yokaka mikolo nyonso. En tout cas, journée kitoko, to passer vraiment un bon moment, to se relaxer, to se détendre. La semaine est toujours lourde, nous sommes charge, église et paille, nous sommes paille famille. Mais tout de suite, on se détendre, tout s'acani, à un moment donné, tout s'allonger. En tout cas, des bons moments, nous n'a pas moli mingi bande qu'on a biso à Counseling pour une initiative et zappé à Soukate. Et à ce belé sous. Excursion ya ba couple na Counseling esalemaka chaque année na Mangembo Bandalungwa na boye sengeli na biso kobimaka kosakanaka yango nde ezalaka penza malamu mingi pona o etali santé na biso.
Ezalaki mokolo ya samedi na salle Penyel ya Mangembo Bandalungwa, projection ya film pona bilenge nyonso. Yango elekaki kitoko makasi kasi toyoka nini bandeko balobi na micro ya Rachel Mavitidi. Et Salama Kibongo na église de Mangembo Bandalungwa, projection ya film La fille qui croit au miracle, domaine ya jeunesse et bongisa kimilulu yango pona bilenge nyonso. Mabina, barbecue pe ba comédie ezalaki au rendez-vous. Kasi bilenge balobi boye. Tolobi que biso tona cadre mususu te, biso ba jeune chrétien, on a dit jeune équilibré parce que aucun koza kitoko, aucun koza na batu et tout ça, mais allez équilibré. Oso parler peu en langue, mais allez peu équilibré, akape ko sepela parce que avec Christ, ce n'est pas que soko yambie, okomi mutu mawa, olingi suko la ta bien te, olingi suko moi jean, moi ko sepela baningo lingi susute. Donc to créer cadre oyo, to ekota la film ensemble, to eko passer week-end ensemble, ko bina eza, ko lia ko mela eza. Donc on est vraiment dans la joie et nous sommes vraiment contents que Christ est au centre de notre joie. Comme vous pouvez le constater, c'était notre soirée de projection. Notre film a été vraiment une réussite, vous pouvez le constater avec tout le monde. On a eu beaucoup de programmes et on a eu débordement de personnes. Donc, on suggère à ce qu'à la deuxième édition, qu'on puisse nous donner la grande église pour que ça puisse contenir tout le monde. Et du coup on est très contents, merci beaucoup à la prophétesse Bijou, qui est notre responsable de l'église de la jeunesse de l'église de Mangembo. Et on tient à ce qu'on remercie tout le monde, toute personne qui a participé par rapport à cette activité. Et on était vraiment contents. L'activité a été une réussite totale et on remercie les seigneurs pour ça. Bon, les sons qu'on a tirés dans le film, c'est Soki Nzambe Aligné Asala, quelque chose, la vie à Moutou, à obtenir compte y a acheté. Tu vois? Cause à la moine mouké, to mukolo, visiblement comme ça les gens peuvent te minimiser, mais Dieu regarde plutôt l'intérieur de l'homme. Voilà, Dieu regarde l'intérieur de l'homme. On a vu l'enfant, il a été jugé selon apparence naïe, ndenge ba jugé qui est, mais les gens ne tenaient pas compte de ce que Dieu a mis sur elle. Voilà. On a vu, il y avait de la musique, il y avait la danse, il y avait presque tout, donc. On est content, on est content. Jeunesse et église à Mangembo Bandalungwa balobi esilite nambula oyo ba surprise eza ebele pona bilenge. Tokomi na suka ya magazine chrétien ya mokona lelo kasi biso to suki saka lolenge wana te. Makomi elobi nini pona tina la mokona lelo to landa makomi. Yesu Kristo azali mokonzi pe mobikisi ya mabota na biso soki ondimeli ye yo biki. Maloba o elingi kolakisa ete tokomi na suka ya magazine chrétien mokona lelo totondisamaki na esengo ya kotalisa bino na yango kasi biso tosuka kaka na télévision te ndeko landa biso pe na chaîne na biso YouTube ya magazine chrétien ya Lingala kuna okozwa ba notification nyonso pe yo okoyeba kopambwama. Tokomi na suka pona lelo topesi merci na bandeko nyonso balandaki biso bisika nyonso bozwami topesi pe merci na équipe technique ya magazine chrétien mokona lelo tika ete kimia na Yesu Masiya ebila na mabota na bino kasi pona biso tomonani mokolo koya Yesu Kristo azamalamu.